Kena zingi monanga, ulu lembala kupikila, bono kimbangu fulu kyane kya kubama. Kena zingi monanga, ulu lembala kupikila, bono kimbangu fulu kyane kya kubama. Ozo muntu kwikila, mukumbu ya mono kimbangu, fulu kyani kero kya kubama. Ozo muntu kwikila, mukumbu ya mono kimbangu, fulu kyani kero kya kubama. Nulanga zimuta zeno, kubage molo kupikila, ilu bya ubana, molo tukulu. Nutala zimuta zeno, kubage molo kupikila, ilu bya ubana, molo tukulu. Ozo muntu kwikila, mukumbu ya mono kimbangu, fulu kyani kero kya kubama. Ozo muntu kwikila, mukumbu ya mono kimbangu, fulu kyani kero kya kubama. Sibula tima bana, Lulanda mono kimbangu, siva kembela he, siva zikiswa. Lusibula tima bana, Lulanda mono kimbangu, siva kembela he, siva zikiswa. Ozo muntu kwikila, mukumbu ya mono kimbangu, fulu kyani kero kya kubama. Ozo muntu kwikila, mukumbu ya mono kimbangu, fulu kyani kero kya kubama. Ozo muntu kwikila, mukumbu ya mono kimbangu, fulu kyani kero kya kubama. Matondo mingi bandeko balandi baindo bola muka toyebi ete posa na bino ezali makasi ya bolandi bangome papa nkusu kya mosala pana na Ngola pamba te uta mboka ekotaki na maponami na makambo ndenge na ndenge mazali koleka awa mboka eye mingi basili kolobela lolenge kani mboka ezali kotambola mingi bazali komituna nzambe ya bakoko na biso azali koloba nini mingi bazali koyeba te soki lobi ekozala ndenge nini pe ebele kati na bino bazali kozanga ete papa nkusu bazali kosenga ete papa nkusu akoka bongo koloba na bango pamba te mingi basi kotia elikia epai na bango ete bazali solo moponami ya nzambe ya bakoko na biso ye oyo azali ko continuer œuvre ya mfumu kimbangu nde bongo kolandela maye tozali koyoka ba mumpe bazali koloba boye bangelesa bazumikano boye baye babenda baye bakende lelo tokei koluka bango mei papa nkusu kya muzala pana na Ngola ete akoka kopesa mise au point na maye mazali koleka na kati na mboka na biso na mikolo mingi tolanda bango. Matondo mingi batata ba mama bandeko balandi ya solo na ngonga oyo toye lisusu liboso ya bitando mike ya bino oya bo solo lina bino na tina ya maimata libongo biso bayindo pe bongo neteko oyo maponami euti kosalema awa na mboka ya Kongo ya solo yiki benda mindondo mikakatano makanisi maloba lolenge ya ebele oyo ezali bongo koleka nde na bongo biso
lokwa tozali bongo balobeli ya bayindo biso lokwa tozali ko ya lisusu neleko yokolamusa bayindo ebongaki bongo tokoka koloba nsima ya maponami mayema uti koleka likambo nini libombamaki na kati mpe libombami na kati ya solo batata bamama bandeko balandi maponami maleki baye balongaki balongi baye balongi te nini tosengeli koyeba mpe nini tosengeli bongo kosala na kobanza batata bamama bandeko mai tosengeli toyeba ezali yambo nanu ya molimo mpe mpona mboka oyo Kongo. Mboka oyo Kongo ezali mboka lokola bamboka nyonso te pamba te mboka oyo Kongo ezali mboka bolimbisi, ezali mboka oyo ya mapamboli, mboka oyo ekokani te na bamboka nyonso pamba te mboka oyo eyambaki prophète monene mosikoli ya bayindo wana mfumuki mbangu oyo apesa pe ayebilaka mpona Kongo, apesa pe bilaka mpona bayindo banso. Yango wana nakodika ete bakongole basengeli bongo koyeba kasi lelo awawa ekomi benda tika nini yango ezali koleka bakulutu na bana mike nzoka nde moko na moko nesika azwami akoka kozala bongo na boyebi ya mayematali bongo modemo kobanza lelo tozali koyoka epai mosusu bato babima na banzela, tozali koyoka epai mosusu bato balobi te bovanda eloko nini bato basengeli kosala mpe koyeba yango tolingi tosolola na bino sika oyo ete Kongo oyo babundelaki indépendance na kombo ya mfumuki mbangu bitumba ya indépendance oyo ekumbaki babelge bapesa indépendance eleki le 4 janvier 59 baye babundaki ezalaki bapoliticien nano te kasi liboso peuple pamba te ezalaki basupporter ya aveugle bato basepelaki te na lolenge injustice ezalaki na stade mpe bongo bayaki koyoka te lingomba ya abako bapimelaki kasavubu metingi ndenge wana baye wana batombokaki mpe bongo baye ya bako bakotaki mpe kisasa mobimba yango elingisaki indépendance ekoka kopesama na lombango epesaki bokasi na bapoliticien ya ntango wana baye bakendeki na table ronde mpe bongo bayaki ntango bauti table ronde bayeyi bazongi awa kasavubu babimaki président Mbuta Lumumba bimaki premier ministre bazalaki na programme mobimba ya kosala baye wana esengelaki basepelisa peuple oyo abundelaki indépendance yango mpe indépendance yango ekoka komona na peuple asepela na indépendance wana kasi likambo nini lilekaki Mbuta Lumumba oyo azalaki mokonzi ya gouvernement wana pamba te azalaki premier ministre na makanisi maye apesaki na lolenge asalelaki programme na ye emonanaki polele ete esengelaki bongo tokoka kokumisa bongo boyindo na biso elingi koloba tokota na bonsomi nde bongo na eleko ena bazwaki likanisi ete mboka oyo ezala na etat laïque ole tozala lisusu na bokambemi ya bamupe lokola ndenge tozalaki l'état église catholique ezalaki église ya l'état. Donc l'état na église catholique eloko moko Mbuta Lumumba asengaki ete ezalela bongo te kasi ekoka kozala ete etat ekoma laïque moto na moto azala na liberté ya koexercer religion na ye masomana mpo makoka mpe kopermettre bakimbangiste na bakitewala mpo ete bakoka kozala mpe na esika na kati na société mpe bongo baexprime makanisi na bango librement mpona koboma badeportation nyonso oyo esalemaki na bandi na discours ya Mbuta Lumumba adenonsaki makambo wana nini elekaki mondele asepelaki te na makanisi oyo wana nde bongo abongisaki programme oyo ya ye mondele oyo balongolelaki Mbuta Lumumba balongoli gouvernement Mbuta Lumumba baye kotia équipe ya bacommissaires généraux. Est-ce que équipe ya bacommissaires généraux bazali baye bakendeki kobunda etumba na table ronde to bazali baye bazalaki na confiance ya kopesa peuple indépendance
na banditi boyebi esika nini bautaki bazalaki presque ba jeune universitaire et na kati ya groupe wana sangisana le baron de Binza. Donc équipe wana yango oyo ekotaka na bokonzi na 60 tango wana Mbuta Mobutu a neutralisé na gouvernement ya Mbuta Lumumba. Donc linkoloba indépendance ekufi gouvernement wana ya ba commissaires généraux ekosala posa ya mundele yango wana ekobaki posa wana yango wana ekumbaki ba sécession posa wana yango ekumbaki ba guerre tribale posa wana yango yaki kosala te ba désordre politique ba rébellion à la par-ci par-là ti suka na yango na 65 balongoli Mbuta Kasa bongo Mbuta Mobutu atikalaki mokonzi baye ba contribuaki na koboyisa bayindo indépendance wana mais ezali équipe ya 60 Bambuta Tshisekedi, Bambuta Kengo, Bambuta Bomboko, Bambuta Nendaka bino banso équipe oyo ezalaki na 60 bino wana boboyisaki peuple oyo a goûté indépendance et na tango wana malgré bolobite réserve ya devise ezalaki na banque peuple azalaki kolia 3 fois te et église catholique lisusu a participé na écartement ya Mbuta Lumumba. Donc église catholique ezalaki pro Occident, pro Vatican parce que les églises ya Vatican pour na garder intact statut na ye ya religion d'état. Omoni et la plupart ya bato bazali ko comprendre yango te parce que mingi ya baebanso bakotaki na nini na politique, même l'administration, même l'enseignement. En grande majorité, c'est ba catholique. Bakoyi komona mabe wana catholique asalaki te. Alors que l'influence ezalaki ya catholique parce que alingaki te indépendance ekoka kozala. Alors, liso ekokai komona mabe ya catholique, il faut ezala liso eza libanda. Omoni. Alors, lelo tokomi neteni nini 50 ans après bazalaki na année 60 banoni mais en 1991 bayewana donc 90-91 équipe ya 60 bakokisaki 30 ans ya reine na bango donc de 60 à 90 bakokisaki 30 ans et na kati ya 30 ans il fallait que ça la relecture ya histoire ya mboka oyo après 30 ans parce que chiffre 3 est en akati. Mais relecture à histoire et salemaki te na conférence nationale souveraine. À la base église catholique na évêque Mosemo. Boyebi yango malam. Tout le monde mutabosa nyango azalité. Relecture à histoire et salemité. Lelo soki botuni. Ata baganga ki Mobutu ayibaki, Mobutu abomaki metotuna baboma nani bayiba nini eloba mate. Mboka oyo ekufela ndenge nini baloba te na table ronde nini na nini elekaki baloba te. Donc jeunesse azana ignorance ya réalité ya 1960 même ya époque coloniale bozo yebisa jeunesse que vous allez kolia 3 fois mais église catholique Caritas oyo ezalaki kokabola biloko chaque vendredi bozako kabola banani ba pauvreté est-ce que bato bazaka kosala molongo ba protestant bazo kabola na zepera na zu exemple ya lingwala hein na leur dame hein pe na église et pas ba salitiste na Kabinda hein na Kitega et pas ya ba protestant mais bozalaka sincère baleki bazana posa te bokosa bango mais baleki bazana posa ya vérité omoni alors bosalaki relecture ya histoire te boke ko tia c'est au contraire boke ko embrouiller image boke ko embrouiller réalité baleki batikali ko yeba réalité wana te et bakorda ki bino plus ou moins 6 ans donc bozui 6 ans mobimba de 90 ti 96 pour na bosala eloko te yango esalaki 20 eutaki est eyaki ekomboli makambo wana nde kokota ya musée Kabila
mupepe utaki este ye komboli makambo wana kokota ya musée Kabila etokoti na eleko wana oyo eye kosala ete 2011 ekuta yango. Donc 2011 ezali mbula ya kosilisa contrat ya biso na mindele, rôle ya bakulutu pe rôle ya ba jeune. Et lelo soki botali bambuta Kengo, bambuta Tshisekedi bino banso bo atteindre combien d'années d'âge et bo servir Occident pendant combien d'années. Oyo baleki lelo tozo solo la boye ndenge tozo lo baboye baleki bayebi ba réalité historique te et bayebi te bakotikala ndenge nini. Sikoyo bino bakulutu na 91 tango botiti ba désordre finalité ezalaki kaka makila ezotanga na mboka oyo pamba te à part marche ya 16 février oyo église catholique abimiselaka ba jeune na balabala. Église catholique mutabimisaki ba jeune na balabala contre régime ya Mobutu. Mbuta Tshisekedi azalaki en opposition, donc elle au catholique azalaki, elle Mbuta Tshisekedi azalaki et ba chrétien wana bakufa pamba. Conférence nationale et pesa bango eloko te parce que mbuma nango ebotamaki te, relecture ya histoire esalemaki te. Kaka na bambula wana crash ya type K, déraillement ya Mwenke, écroulement ya pont ya nini ya port ya Libongo oyango ya Brazzaville kaka na même période wana. Sakaroni kaka na même période wana. Botala makila boni sopana ki na période ya désordre wana. Lelo 2011 maponami maleki ndenge lekeli lelo ekomi ono injustice esalemaki, tricherie esalemaki. Mais nalobi tozala na bosembo biso banso soki tolobi tosala bakalkile avec toute neutralité. Mutu akota ngambo te po tolingi bosembo pamba te wana nina lobela sikoyo eteni ya réalité na terrain bongo na koya na côté spirituel na réalité sur le terrain. Baye bazalaki kokoma tango oyo bazotanga ba voix na bandi soki botali malambo komona boye ba voix oyo Mbuta Tshisekedi aleki na yango Mbuta Kabila na Kinshasa pe na Bakongo. Sikoyo ifo botala munene ya Kinshasa na munene ya Bakongo sangisa ba voix ya Mbuta Kabila na Bandundu ndezo boma ba voix ya Mbuta Tshisekedi. C'est normal que province ya Bakongo na ville province ya Bandundu ba mela yango na Bandundu na Bandundu. Donc Kinshasa na Bakongo ba meli yango na Bandundu. Et ceux qui botali le de Kasai osangisi ba voix nango oyo Mbuta Tshisekedi aleki nango Mbuta Kabila na Kasai nyoso mibale soko sangisi okomona te mutazo boma ba voix wana ezali katanga omoni. Alors tant to kei na Équateur ba voix ya Mbuta Tshisekedi esika lekeli Mbuta Kabila mutazo boma ngo ezali ba voix ya Mbuta Kabila oyo azwi na Kisasa. Bobeta kalikili bokomona bongo ba voix ne kako ezaka na Kisasa yango akeko salelaka ba égalité do abomi oyo na osoko sangisi ebomi oyo. Bon sikoyo Katanga abomi ba voix ya Lede Kasai, Bandundu abomi ba voix ya Bakongo na Kisasa sangisa. Équateur babomi yango na ba voix ndambo ya Équateur na ndambo ya Kisasa ebomi Équateur. Siko ba province etikali lokola Mbuta Kabila azalaki likolo ya Mbuta Tshisekedi carrément faleka. Ezali mathématique bokosala kaka boye kaka même ceux qui lelo balobi ke bozongela ki ba élection à zéro libre et transparente mutu nyonso congolais nyonso akende ko voter. Et puis na ba sentiment kaka batu na batu bazaki nango tokendela na ba sentiment parce que batu ba voter na ba sentiment wana tozonga kaka Bakongo Bandundu bako voter plus, pardon Bakongo Kinshasa bako voter plus Mbuta Tshisekedi.
mais bandundu na sentiment pe baza nango bako voter bango nyonso mbuta Kabila et ceux qui bosali ba Congo na Kinshasa sangisa est-ce que bandundu azomela yango te na munene nango kaka bomemaka yango bo transporter yango so bo transposer yango kamata ba Congo sangisa kotisa na kati ya bandundu est-ce que koleka bandundu na munene kamata le de Kasai zwa Katanga yaka nango est-ce que Kasai sangisa le de Kasai koleka Katanga ça est là que besoin koyeba même du point de vue à nombre d'habitants il faut bosser la calcul l'union soana ole boyaka ka tete kuna boete alors to leki wana sikoyo wana na lakisi na lolenga calcul ki mosuni mais sur le plan spirituel rôle ya bakulutu ezalaka nini lelo bakulutu botendre vers la vieillesse jeunesse sikoyo yé parce que ce botali président de la République azali presque na la moitié plus deux ou bien moitié plus demi il y a âge ya bino bakulutu donc ce qui tozui qui azana ba presque ba moitié na bino ya bambula na bino donc ce tozui na moitié donc ce qui lelo ya za tendre vers la quarantaine bino bozo tendre na 80 donc 4 na bino bozo tendre siko na nini na shit et siko banani bakozwa relève na bino ezali jeunesse siko rôle na bino ezali nini ya kowela bokonzi na ba jeune to ya kote ya siko ba jeune ndenge bakotikala rôle ya kimobange rôle ya mobange na kati ya mboka ezali nini mais mokolo asi ayebi ke ngai naza kosila nazokende na liwa autant l'exemple Mandela alekaki mais amonaki bien que âge na ko permettre yete asala makambo wana nde alobi no tabombeki kota bozo exemple ya Mbuta Kizenga amoni te ngaka ko wela na baleki ote siko bino ni sika bote ya baleki eloko te bozo tika terrain ezala kaka lolenge nango mais na yebisi bino soki bino bokote ya te nzambe ya bakoko akote ya baleki bino bokokai kaka kozwa te parce que bino baye wana botekaka indépendance wana sur le plan spirituel bokoki kozwa te parce que botekaki indépendance bolingaki te mboka ezala indépendant alors lelo bozali na obligation ya changer ce qui veut dire ya kozongisela Congo indépendance na ye or tokomi pe na point wana na esika bo féliciter ba jeune oyo ke ba organiser l'élection na presque na ba moyen ya biso moko ba congolais beaucoup encourager loko wana ke oui il faut to kota bongo na likanisi ke biso moko to organiser ka ba élection na biso pona ezalaka pe libre et transparente pe démocratique olie bozala fier na yango pona koloba te ya solo baleki to sepeli makasi parce que pour la première fois Congo a organisé une élection libre, démocratique et transparente. Ce qui veut dire na ba fond na ye, na ba mbongo na ye. Donc ba financer yango même à 80% ou à 90%. Il faut ça la bino sengo. Que bino na tango na bino ezala ki bongo te. Alors siko eloko ne sengeli bosala na le deux camps. Bino boza ba kulutu e boni bo benga ba jeune yanga mbonyo somi ba le bo vendre ça bango bo bisa bango en tout cas une bonne chose et botami na Congo oyo. Omoni. Alors, communauté internationale oyo et inaki Mbuta Kabila à 100%. En dernière minute, va changer, bien que bazo bina. Mais c'est dit à quoi? Il y a toujours un problème spirituel. Donc, il fallait comprendre que non, oui, biso nenge tozalaka boy, biso bakulutu il faut boye bakake, biso mundela utiliser ki biso. Mais lelo, toye bisa bino ba jeune, botika te mindele ba utiliser bino lisusu. Omoni. Botale la ngona angle spirituel. Mais plus grave ezanini, tala, boza ko se disqualifier na berer bozo sala. Évêque Mosengo abimi lisusu aye lisusu na terrain. Est-ce que vous avez comprendre que tant que si les chiffres sont concordés, ezali que nzambe muta azako kokumba équipe wana ya 60 na lolenge wana ko tchabango na confusion. Et sikoyo
bozako linga bosali sa marche église catholique parce que nga moko mutu nalandi yango na ndeko ya IDPS pona koloba ke non bazo senga église catholique à soutenir les sous marche wana donc babimisa les sous ba jeune ndenge babimisa ki na 91 parce que bayebi ke na 91 tango bazali ko bimisa na 92 pardon bazo bimisa ba jeune wana alors ekumbaki na nini na ben du sang bato bakufaki après bango bakena ba négociation. Est-ce que il faut bokonzi à Congo evande la kana makila ou bien la voie pacifique Mbuta Lumumba kufi po bokonzi evandawa po bavande ça était ni wana tina 65 Mbuta Lumumba ni équipe na ye bakufa et to komi na 65 po bavande ça nini bokonzi ya dictature bambuta bamba bambuta maamba bambuta kimba omoni et pour entretenir toujours des ordres wana bakende na ba négociation batu bakufaki et lelo esalemi donc sans que makile tanga mais bolingi te bozo forcer ka comment soki botali bien ko telema ya IDPS wana bande ko IDPS bozana ngo conscient depuis que bino makila kaka te ne teni wana te makila ba congolais a sacré nayebi ke ba mususu bozana ezaleli ya koloba te papa nkusu ozolo ba sesiro le mbongo ya ngala lia mbongo pouvoir te na lepe mbongo pouvoir te nazolo bana bino awawa nazali na bopeto nyonso mais nazoli mbolela bino réalité ke bakulutu esengeli bopesa baleki toli alors lelo mbuta mosengo na église catholique enfin nyonso te parce que ba mususu ba okota bakambana te ba s'arranger na sima ya IDPS pour basa la marche eloko nini bazoluka parce que marche kozala pacifique te wana bokosi tango boko tambola bo bando finga et tango bakotinda ba policier baya ko kengela bino boko bamba mabanga débordement kozala puis marche ngo boko kende nango ti wapi parce que souci na bino eli ba annulé ba élection organisé par des Congolais vraiment bande konanga yi batata oyo busana mawa chaîne te bino bozo tendre vers la mort mbuta kengo papa bomboko place ozali comment ko kende ko rejoindre bande ko note bovanda bolo bakeno biso ba baro de binza tozali ba responsable ba auto hypothéca qui indépendance c'est pas ya mindele comment conscience na bino ko sala tina niveau wana te alors lelo ba jeune na poto bazo tomboka oui bazo tomboka kula na poto ponani parce que bachaki elikia mbuta Tshisekedi ya kolenga ezalaki elikia mais pona nini bozotangisa bango te expression oyo l'homme propose Dieu dispose eza proposition bino bosalaki eza mabongisi bino bosalaki kena biso to souhaiter mbuta Tshisekedi akota mbuta Kabila alongwa eza proposition eza makanisi souhait mais Nzambe asali souhait na bino te asali oya ye asali ke non mbuta Tshisekedi aleka te mbuta Kabila aleka est-ce que boyebi leçon spirituelle alingaki kaka asali yango bongo expressement nanko Nzambe mnazoyebisa bino ke Nzambe asali yango nanko pona ayebisa bino ke mundela alingaka bino te parce que tango mundela azoyina mbuta Kabila alingaki mbuta Tshisekedi lokola bino bozaki na posa ya changement bozaki na posa mbuta Kabila kende mbuta Tshisekedi akota alors soki lelo mbuta Tshisekedi akotaki bino na poto bongaki botomboka na bamindele te bongaki boye bateke mindele baza mabe bonga bokanza ke no mindele baza malamu balingaka biso mingi tala kutu bakokiseli biso te mundele lokola lingaka yote fo Nzambe asala ndenge wana ke en dernière minute mundela ya na ngambo ya Kabila po bino boyina ye parce que en principe il faut bino boyina mundele bolinga te bolinga ete parce que zande kona bino te yemta bo makabino est-ce que zale ko Nzamba la kisibino ngwana donc beaucoup ko insister na ndenge no semenza mbalo bi na uchali susu Kabila donc na ko bisabino soki bolinga ki Kabila longwa na bokonzi ebele ko bonga bo sala yango tangu mundele azoyina ye bino bolinga ki bolinga Kabila tangu bino bonga bolinga Kabila lokola mundele ngako kisaposa na bino te ndali ngaka cha Tshisekedi po bino siko bozala desi ozomona mais siko bino bosera lié na makanisi na ye mundele
ya kolinga te non il faut Kabila longwa po sinaki contrat na ba chinois alors malamu mutu msako donc nzambe akoki jamais kokokisa posa ya mundele donc bino moko bobebisi bakaliki nyebisaka bino chaque fois bondima mfumu kimbangu alors siko na ye na eteni on alobi ke soki bondimaka réincarnation bokoyeba malamu ke milimo ya baye bakufaki na 60 milimo ya baye nyonso babomisaki ekoya lisusu kose réincarné alors ntango bakoya babotami mpo baparacheve œuvre na bango soki bakuti bino équipe ya 60 en face na bango est-ce que bakoki kolongisa bino to bino bokoki kolonga bango na baélection bokolonga bango te seul devoir eza na bino ya kose rallier na bango baleki wana mpona botambola malamu alors yango wana prophétie ya mfumu kimbangu nde esika nazochite parce que nasalika mise au point oyo mpona éclairer bino mais naza na makambo ebele ya koloba na bino de part et d'autre parce que le bosali baélection en principe il faut bovanda esika moko na bakulutu na baleki mpo boyeba mboka oyo tokotambola ndenge nini alors prophétie ya mfumu kimbangu atanga kombo ya mutu te atanga premier président deuxième troisième na quatrième alors tant que na tour ya quatrième président mfumu kimbangu nano asilisi programme na yete na quatrième président donc il faut mutu nyonso aza na patience ayeba programme oyo mfumu kimbangu na quatrième président mais plus grave ezali nini bino ba congolais et surtout mingi na opposition bolakisi ingratitude encore une fois ya makasi contre mfumu kimbangu alors que bozo bosana ke Mbuta Lumumba azalaki contre mfumu kimbangu te c'est au contraire azalaki pour mfumu kimbangu mais par contre Baro de Binza donc équipe ya Bambuta Tshisekedi bazalaki contre mfumu kimbangu église catholique azalaki contre mfumu kimbangu alors lelo lisusu bo démontrer yango polele parce que en 2006 église catholique n'entremise ton intermédiaire oui n'entremise ya Mbuta Malumalu ya Abbé Malumalu a organisé qui belle élection ceux qui bo sepela qui na belle élection wana te paroisse boni ya ba catholique bino botumbaki botanga menace nini bosala ki na ba catholique et le côté bokana même pas ba catholique l'élection 2011 ba organiser ngona ba protestant et loko nini bosali na ba protestant paroisse boni ba protestant bo menacer et le côté mais ba kimbangiste pour ba pesi ba voix église kimbangiste a organisé l'élection mais a remercié qui président Kabila na lolenge ya kolobake oui lokola aza komatisa kombo ya mfumu kimbangu tika en revanche biso tokopesa ye ba voix mais est-ce que ba voix oyo ya bimi nango e wuti kaka na église kimbangiste ba chrétien ba voter yete polo banano polé ba musulman ba voter yete non mais avant même publication de l'élection il y a un résultat avant publication de résultat déjà na balabala déjà bobandaki oh non vous va molembongo ya pouvoir oh non église kimbangiste baza corrompu oh non batu nyonso babengaka kombo ya kimbangu baza corrompu alors batu wana tozokana bino sima ya baélection bokomona soki Tshisekedi aleki toko terroriser bino d'ailleurs tokokanga baéglise na bino tokosala boye pona kombo ya mfumu kimbangu ne faut besoin kaka libabe faut besoin bilakeli ya mabe parce que église kimbangiste bozo menacer wana bozo kende ko tumba bozo bomana ba pasteur bozo kende ko buka na ba hôpitaux ba dispensaire na école na tuni bino mutuna yende organisateur ya élection alors ce que ezala ki yem to organiser ki élection c'est que église kimbangiste ngeza néanti na mokili oyo mais bongo bo anéantir bango pona komba mfumu kimbangu yango bozo yina non ignorance wana faut botika yango il faut botika yango et ba musu balobi mais papa nkusu lelo côté l'église kimbangiste mengana za connaître l'église kimbangiste na reproche kaye na kombo ya mfumu kimbangu alongola likanisi akoloba ki mfumu kimbangu batinda ye na Yesu yango wana mais existence ya église kimbangiste nazalaka nango fier. Mais souci n'engage ezali que l'église kimbangiste a changé d'enseignement. C'est ça.
existence balongwa na église bakoma na religion kimbangiste, c'est ça. Alors ce qu'on posait acte moko ezali injuste na kosepela te parce que bino boza kosatake na église kimbangiste po na kombo ya mfumu kimbangu yango na botomboki bokoki kotomboka na kombo te parce que mfumu kimbangu yaki po na bino moni ya na tuni bino église kimbangiste asali bino nini metango bokani kombo ya mfumu kimbangu nde sika boloko tika bakata na libabe oyo ememeli bino ba vertige nyonso oyo bozali na yango mais tango eza nanu bo se racheter na lombango ba dirigeant ya UDPS ba dirigeant ya opposition ba dirigeant ya pouvoir. Le problème est spirituel. Botomboka te boya tovanda tosolola yango wana bandeko naza koloba nalobaka mbala mingi meme na ngambo ya pouvoir mboka oyo ezali mboka ya mfumu kimbangu bosala makasi po ete mfumu kimbangu ya solo azwa esika opposition na pouvoir esengeli boyeba yango ke mboka ezali mboka moko prophétique na 1960 Mbuta Lumumba tango alukaki partout le moyen mboka ezali état laïque po ekwa kopesa esika na kombo ya mfumu kimbangu pezo esika na kati na mboka ho babomaki ye mais tango bobomisi ye bo remarquer nini kombo na ye komi plus célèbre que kombo ya bino banso bolukaki ko étouffer mfumu kimbangu lelo na 2011 oyo botala bino moko makambo nini maleki bomoni que président de la république mutauti na zone est donc zone elobaka Swahili zone esika mfumu kimbangu akenda kosukisela mikolo na ye aye plus na kolobela mingi makambo ya mfumu kimbangu na bangonga yango opposition pe okendeki na makambo ya mfumu kimbangu te opposition okendeki te opposition ezalaki plus na penchant ya catholique donc na penchant ya Jésus donc il faut biloko wana emeka koloba na poto bato basali jeune ya 30 jours pour un changement et ya na Congo mais bato na basalaki jeune ya 30 jours na kombo nini na religion chrétienne bazalaki mais résultat final esali que oyo akendeki na kombo ya mfumu kimbangu azwi kasi eloko bato bakepa nganga te bokeba nganga mibale oyo akena nganga boyo akena nganga boyo okuna nganga ya kendeki mfumu kimbangu okuna nganga kendeki religion chrétienne Jésus baye siko bango mibale siko mutu ya mfumu kimbangu azwi mutu ya Jésus azwi te siko mais faut s'en prendre na nganga au lieu de s'en prendre na population na ba supporter non il faut s'en prendre na nganga tchaki bino erreur donc nganga na bino bimi incapable c'est ça le problème donc le problème spirituel. Congo n'est pas un état ordinaire, c'est un état extraordinaire. Yango moni balobela lobiko ya Congo, lobiko ya Afrique. Libération ya Congo, libération ya Afrique. Ma soleza ebele, mais naïbi ki bozali plus na sentiment religieux, mais ngana lobi na bino problème ezali d'ordre spirituel. Alors batonyo so bazubi ya no les deux camps. La bandi bokende bo s'en prendre na banganga, ce qui veut dire na baye inspira ki bino matondo mingi mais na bilembo ya baye mibale parce que soto zui majorité ya opposition ngambo bokendeki le président de la république amatisi kombo ya nani na mboka oyo na mikolo ya suka Mbuta Lumbala na salimbula boni na chaîne na bino na lobaka tango nyonso mboka oyo ezali mboka moko prophétique mais ata mokolo moko te Mbuta Lumbala ozwa likanisi ke noto vanda papa nkusu to solo na makambo ya mboka oyo sur le plan spirituel nanu te omoni kaka na ye na sali émission na ngai esili na bimi na kei omoni alors lelo makambo nesika ezali bino bokanisi opposition musala nango ezali ni opposition ko détruire mboka te opposition ko teka mboka te c'est au contraire opposition ezali contrepoids pour ne vendre ça une bonne évolution ya mboka
ya mboka. Soki bino nyonso boza na confiance ya Nzambe. Ngana bandi na kati ya famille, batu basalaka boye. Ah, liboso tomona ki boye. Itomoni boye, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais na bandi batu se retiraka bakesi kamoko basala banalise po baye balikambo nyonso ezo uta wapi ezo sala boye nini? Est-ce que possible tuni volonté ya Nzambe? Oya zotinda bino bobimisa batu na balabala eza Nzambe. To makanisi na bino parce que bokanisi ke bokomi ba chômeur encore les sous 5 ans. Mais dans le Congo, il n'y a pas de travailleurs et de chômeurs. Du point de vue à diriger Mboka. Hein? Chômeurs, ndenge tozo chômeur biso nyonso. Travailleurs ndenge bande kona biso pe nyonso tozo sala, c'est ça. Mais le problème est d'ordre spirituel. Yangwana na lobby après les élections, botika ba jeune. Nie siko to tirer ba conséquences, to tirer ba leçon. To kende to vanda. Oyo azokamba biso spirituellement kombo na ye Fumukimbangu. Mokondi spirituel ya Congo. Oyo asala prophétie ya les 4 présidents parce que l'Europe beaucoup kolongola ngote 4e président. Même les blancs n'ont pas compris, ba comprena kité. Wana zibisa bino bosemo. Ba yebite nini na nini eleka parce que balinga kiete. Bino opposition bozo kwa koyoka na te. Pona nini? Nyonso wana c'est sur le plan spirituel. Yangwana na lingi na loba. Na mabe na bambeba on a linko lobera na télévision te oyo bandeko ya 60 bosala envers ba compatriotes na bino conséquence yango ezalelo. Alors bo se racheter car il est encore temps. Non ne comme trop tard. Boza lisusu ebelete équipe ya 60 bo se réunir bino nyonso ngana za prêt na bosolo la peine bino sur le plan spirituel. Boko ko minimiser nga ndenge nyonso boko lingela. Ngai naza na souci na bino na mboka oyo pamba te na tinda maki na mission moko spéciale pour na continuer ko parachever œuvre ya 1921 yangwana na mitiaka chaque fois au milieu du village. Na critiquaka tout ce qui est critiquable ngai na kati ya mboka oyo n'encourageaka tout ce qui est encourageant tout encourageable na kati ya mboka oyo. Donc naza ko senga na bino na ngonga oyo botika makambo ya kotomboka botika prestation de serment et le kanakimia nyonso mais bino bakulutu boya tokota na chambre po boye ba héritage nini bokotika tina ezali bakombo na bino tisiko twana na bakombo penza ya malamu te otokokoma na histoire et ça il faut bo faire récupérer équipe ya 60 que na lelo lokwa tozali awa to sala ya solo mabe mais to se repentir to teka kimboka alors bakombo na bino kozala gravé na livre d'or ya héritage au bino bokotika ete grâce ya bakulutu tel biso lelo to récupérer histoire na biso pe to récupérer mboka na biso matondo mingi bande kona kanisi wana bouti kolanda bango mai papa nkusukia muzala panda na ngola liyebo oyo azali bongo ko parachever œuvre ya Mfumukimbangu. Biso tokozala na commentaire ata moko ya kolobate pambate na bisika mingi tokotaka ndenge bango moko bauti koloba wana tozalaka bomona ka biso tolekaka na ba chaîne même dans la ba chaîne ya opposition maye balobi na bino lelo e bino nde boyoki yango lelo mais baloba yango même po ya kuannoncer ndenge maponomi oyo makozala na ndenge makosuka basili baloba yango siko tozali wapi tokomi wapi pe tozokende wapi mutu na kati ya Nzambe wazali na kati na ye atire ba conclusion yo wakamonga peme na kambala bilo kine ungeli wokote yeli mola mwaza mota kina kambala kana wakana kambe mwazeli mezale kangeli mwaka konka wangi na ndeta ba moholo bo muwa yo wakana waka irunga mbiti mutu ambo mukulu ilunga kalala koko msiri koko lueji koko mwate yabe yo wakana waka koko ngabila koko ngabedila koko makoko koko ngalema yaki mpavita mbuta macho mbuta lumba muse kabila shakazulu sankara wakana waka koko selemba na koko lingwala wakana waka koko mpadi wakana waka Mfumukimbangu wakana waka nkusukia muzala panda na ngola liyebo mai na bomo nsongi nzila suka bakoko bandeko motobo moni na bitando bikebi ya bino bauti wapi sans commentaire tuna motema nayo po ya lobi problème ezali spirituel to sukiawa boti kala mala uboboto mboka bino mato kena zingi monanga
ululembo lwakupikila mbono kimbangu fulu kyane kyakuboma kena zingi molamba ululembo lwakupikila mbono kimbangu fulu kyane kyakuboma Ozo muntu kwikila mukungu ya mono kimbangu fulu kyani kyero kyakuboma Ozo muntu kwikila mukungu ya mono kimbangu fulu kyani kyero kyakuboma Nulanga zimuta zeno kubage molo kupikila Ilu bya ubana Molo tukulu Nutala zimuta zeno kubage molo kupikila Ilu bya ubana Molo tukulu Ozo muntu kwikila mukumbu ya mono kimbangu fulu kyani kyero kyakuboma Ozo muntu kwikila mukumbu ya mono kimbangu fulu kyani kyero kyakuboma Lusibulatima bana Lulanda mono kimbangu Siva kembela siva zikiswa Lusibulatima bana Lulanda mono kimbangu Siva kembela siva zikiswa Ozo muntu kwikila mukumbu ya mono kimbangu fulu kyani kyero kyakuboma Ozo muntu kwikila mukumbu ya mono kimbangu fulu kyani kyero kyakuboma Ozo muntu kwikila mukumbu ya mono kimbangu fulu kyani kyero kyakuboma